Bon, non, hier. Bokota, naluka nini? Nayebi ke bostrative se bandi batebele bakota te mena zai ya kosilika bandeko na naluka portable na place na tienne te. Brado tie portable na wapi, voilà. Voilà bon le monde entier. Voilà ba le monde entier bokota nanu. D'ailleurs ça ya silika makasi bozo ko tu dete. Na banda ko kolala. Na banda ko lala. Ba tindelinga ba vidéo ya pasteur Mukuna. Voilà ba le monde entier. Nabi ke bostrative eza na ligne mais makambo vraiment pardon. Non tika mo leka boita va to lala. Ah non. Non, quand tu es commande à télé, non, on a très fâché. Donc, je suis en colère. Nabando lala, vous monde nazaki, nabando lala. Na comme derrière ko lala. Na teka montre na liboko na tina chaînette donc na yeko pupula donc nazo pupula ya pupula na bika bostrative se bandi mais mon ba bostrative tout temps non si o pupula na te comment na télé na on te na petit ceux qui a puis moi voilà dans le monde entier. Voilà, et na banda. Nala sa no fi yango beaucoup tane bele beaucoup mata 50 so beaucoup mika 50 na banjo pupula mbala moko. Pour ça vraiment mon na yé pe na bo penza na yé na ndinga buzoba. Pour la sa fille o ya publier pasteur Mukuna. Le quoi yaza moi ça na mabele azana nyonso donc na yeli na poko na lelo boni boy ko samsa mibali tina niveau boy toujours déclarer no biso baba sto hotel na dama kamo baba si batika ko publier bino ba mibali batika ko publier biso bino baba si su bozongi na ngo lisusu photo hotel mais blo ko bana mona to trop c'est trop on en a marre. Lembi makata o peneza mona koti na page na boko to na page na nous pour na no linga ba bêtise te na yesi ko na page na donc to be alikata to ba na zizini ati bo skizenga sans tabou. Ah mais non to tele na kambo ba mbele batika ko publier ce comme sous na basi les filles arrêtez s'il vous plaît arrêtez na kolongola kaleson te na oloba na edo na siliki makasi ne na zabebo na fena la na lalite donc kati nga pongi na na otokota prière na mabondeli reste na côté prière à 22h et aussi na côté prière à 22h te to telemela to
autres les mibali batika ko publier biso mibali ba se calmer bokomi suba na basi bokomi lisusu hein Dieu la perle j'en ai marre makatongo bosala na ngoni eloni longo publier pasteur mukuna na ozunini e akalikata te na mibali basiba na ba sibi olele kokani te mama nanga boni kosambisa mibali boy quand mikatongo ya ngwana sala biso makambu te hein comme on a la vérité tu n'as vu que boss stratégie en ligne mais na la lite bande kunanga heureusement na côté prière à 22h pour le bina la reto na bito lelo funa la lavant na côté prière à 22h nzambe kayibe ke magi côté de la prière avant pour ko yinda na poka boniko donc na laxi fiona ndazana aze le côté azaka linzanza sur la produit non ya vous avez tiré une photo ne siko mais non arrêtez les filles arrêtez s'il vous plaît arrêtez au moins fiona yona a biso distraction hein Tika Lorette Kimberly, n'a pas publié pasteur Mukuna Kuna, Lorette Zia, non, pardon. Nabi non la té, vous en avez ma musique, mon pour ma voisin. Ah, mais non, il faut arrêter les filles, Vous respectez ma katango, Konga, boutez-moi mon bali, s'il vous plaît, Vous respectez, tout mi bali, pardon, vous respectez. Papa na mukolo na famille na ye. Anaika mobali azana mosali na nzambe, mazana nzambe te. Eliani, omoni makamoni zaka Eliani. Eliani omoni makambo luki. Penyen. Ozomona mambozo luka penyen ne Eliani bozomona. Penyen ne Eliani. Yo zana nazoya. Noya. Nato na muziki ndambo poto ba voisin ba mona tiki na oganga. Oh, nous sommes baigné na nani mono nani nani comme Eliane boni ko samsa mibali boyko soki Eliane Eliane lo nyesi la te e bela makata no sozo na vie na likata za spécial les Moïse mbi te to loba nyonso wana eza distraction parce que boyibi ba mbongo bozolinga ba distraire batu po bo récupérer ba mbongo wana te tozo ka kuna batakabila bazo ganga indi parce que ba distraire peuple po na ba yiba bien moni mbongo caméra yibi boko zongisa boni boko toyo boka bangunda ana poto boka na na mbongo tozo souffrir nyonso wana eza distraction bo botsa ba distraction ko misi mutakala parce que mukuna to bo distraire batu te on en a marre bo tiko distraire e bela mboka caméra yibi wana bozi mutakala mukuna ndipo mukuna bando bisa ba vérité bino bosi yo kabila yo si barate caméra si barate boni buzoba boyko bo excusenga na déborder mais trop c'est trop bon so bo yibi kaka to bo yiba ba telemi peuple telemi bazo fongoli misu bo tia buzoba misi buzoba ah mais non oh non mais faut arrêter je vais mettre la musique un peu là oh quand bo finga na zela ngati ma finga nana ka bien nana kata bo fininga na elinde fiona o a publier pasteur mukuna toujours télé na biloko tongo midi poka ba sujet prière ezo ya tozo lobela mais non il faut arrêter botika bo respecter mibali soki moni nazoya ça fait mal papa naza mukolo ana mwasi na yaza na bana na ibana bo banzambe te bana sali na baba sali na nzambe baza banzambe te baza bango ba parfait ba sibaka lokwa biso to sibaka bo excusez moi pour l'expression non non ba bêtise bon te na siliki makasi je n'ai pas aimé na siliki penza non na bimisa bêtise à beauté bon mon anga eza pour na best ba de ça fait mal na uti ko pona so ka WhatsApp kwen na sa na koti prière na 22h na so ka WhatsApp ezo yinda ngapi nina ngosumna na WhatsApp tala ba message wandiko nanga ngapi na sisa ka ko prier bo ju miss na fonga ka bo miss ko imba mona mutakala pasteur mukuna ba ndeko nanga na wana tsinga musique mukeni oh boni boyko na sa no fianga publier ça fait mal non oh na tata mimi mongo ko bota la fiango yeyo ngakuna na posa obésité na posa pena ba te pona sina yeba na Paris mututo ayebinga magila bana so la diemba de la presse na posa yeba na tena ko diembela makambo e pona yebana pona fimo ya kano ya bien lisoko vanda basé vanda naturel sans souk artificiel donc na yebena naturel pona faire comprendre bien que na posa na diembela pasteur mukuna kutu tepo ça fait mal. Ça fait mal, boss salir basen nzambe makasi ba batlo ko abiso pour vous faire comprendre que c'est des gens comme nous bana ba soif, bana ba posa nzoto. Il faut arrêter les filles, arrêter. Botika koto te mesdames bali ba se kanu ba publier biso te boko mi subilo ba se boko mi su ko publier. Ba fouti o combien de konanga moi si bota fiango ye. Non, ça fait mal en fait. Bota la fiango ye. Fiango ye,
Botale bozila pardon na oya. J'arrive pardon. Nazoya. Natsa brate tiens j'arrive. Dekoranga bota fiango yeyo a publié pasteur Mukuna déjà pembe bomona c'est ça bomona bota ba j'aime ko s'il vous plaît fiango yeyo a publié pasteur Mukuna déjà pembe na eza pemba choko to bana na pemba choko Adasia pembe na pemba choko voilà. Nous t'attendons ma vidéo afin des juifs noirs Dieu la perle il fallait que ta prière au côté prière te il y a une na côté et reste moi ce que Dieu toi quand tu prière à 22h au bois qui non mais na côté na 22h na bon chérie on a côté na prière à 22h na côté na ya pasteur nanité boss strativité na côté boss strativissima na côté à 22h nzé quand nzamba yeba ki petit na la balance soit côté déjà prière pour ya minene zoya bomoni fiango yeyo oyo bomona e bota ba j'aime ce bomoni fiango yeyo oya a publié pasteur Mukuna bomoni non OK toye a bat bazolo ba non eza yete eza montage ngana yebi na mamba kishasa bien te ba pasteur a Congo pe na ba bango bien te so eza ye bota ba j'aime so eza yete botie ba tête noire s'il vous plaît pona yeba na yeba ba pasteur a Congo pe na yebi ka mama olangi pour na koni l'église à maman olangi na bota mikuna. Oso comprendre. Je la perle la commis naza na prière mais na okokate muté ma passi. So que za pasteur Mukuna nga na yebi na ngai bien te. Boy bisanga so eza ye. WhatsApp na ola la te ba message. So eza ye boy bisanga s'il vous plaît ponga na yebi ete. Eza ye te. Moko te tête noire le beza ye te. So eza ye ba o ba ba j'aime c'est que eza ye. Est-ce que ça y est? Voilà, bah j'aime les que belé, bah tête noire botika. Soit ça y est botier cœur. Soit ça y est botier j'aime, s'il vous plaît pour nous comprendre. Et ça y est, ndeko na biso Esther Rodriguez a commis ça y est. Voilà. Bon mon vidéo moi l'accès s'il vous plaît ça internet nasi bo mona ndeko na suis pungite et ça passe papa za bana na ye za na mwasi na ye to sa bo po nini ko ouais ça makamba kabila so na ye kuna ko ça ngapa ko bomanga kaka eza kabila olinga distraire biso mbongo bayibi wana zonga te ba kamera où est-ce que caméra na ba Félix mbongo ba yibi bande ko ngeza distraction toti kako et ça la passe et comment kabwe papa waza azana bana na ye ana mwasi na ye pour vous faire comprendre on a ko lobana bino na si bo finga ande na lati mais bon la télé n'engate s'il vous plaît na bande ko lala na bi tete fona kaningana ndena vivre na kabongo na zananga hypocrite te bande ko nanga nena vivre bongo na zamane da ko lala na bino lala te fona bima bande ko nanga ça fait mal to tem na ba mi batika ko publier biso to tem le bon tozo boya bande ko nanga biso basi maman ba pesi yo combien maman nanga ba futi yo combien ba makambo zo luka na vie na yo okoboto kozala mwasi ko bala ozo semer ozo luka tout kako s'il vous plaît et puis si pas si papa oyo asa musali na nzambe bokanzatale o ata a prier même si bo croire na yete bo croire na parole o abimisaka na maloba o ya teyaka no mona kan dire exemple na souhaité te no mona kan dire exemple pasteur na biso ya bostra wana batie siko boy bandi kuna bolala Dieu la perle olala ozwa pongi papa zote ya biso tongo midi poko Adasia
papa ozo te ya biso na mona ka ndire ke ezaka lo kwa ndire pasteur na biso ate ya biso ya bostra wana na lobi te ke eza ye mende na mona kaka on dirait ezaka ye siko na pasteur mo zo te ya biso kana liloba na ye wana makamba zo loba zo te ba famille ezo kanga ezo simba manzamba zo sala mama minene siko ba bisanga lobi na tongo na mkabu batie mutakala ndiko ngana ozo pongi te na olala te tutika ko s'il vous plaît maman na ngai tongo publier papa ozwi nini anaika mutu lokwa yo ayoka ne posa nzoto ayoka ne posa osala ana musali na nzambe mazana nzambe te c'est une personne comme ne te so bomona photo s'il vous plaît aza mutu lokola biso aza mutu lokola biso ayoka pe posa nzoto asala kape bo excuser na expression si bakape ana nzambe te botika basali na nzambe ko to kaka ozo bimana munoko na bango no to lo bango tout à l'heure ana moi ana lobaki bomo sekonde bofinga na mamna lobaki bomo mambo finga mamna lobaki na bito tika basali na nzambe to toucher te to kaka ozo bimana munoko na bango baza ba parfaite ils ne sont pas parfaits baza na mai na makila loko abiso na ta photo botala no tsango sko wapi nzambe so bozo ta photo na kitsa ba photo pa na kitsa téléphone nene kitsa téléphone pardon papa nebi ki bo koma bo finga bo loba toza batu aza musali na nzambe mais aza nzambe te lelo Eliani yo Eliani omoni Eliani kona ko yelo lobi Eliani dossier na yo na bando taloka na musika na otala ko kaka Eliani nazotala ko kaka Eliani nazotalo mais e matingi ko. Oui, bonsoir. Oui. Je m'appelle Maggie la Balançoire. Oui. Oui, je suis en France. Papa, non, ça en direct dans le maman Moutaka. Le niveau d'intervenir. Papa, benga pona envoyer le livre tout qui m'a coûté ko tindela ngo batu puto ba sama suma sumu yo benga su pona tindela Moutaka la. Kotala batu nsu konza mela. Ko ngala za buta buzo ba bepo anini. Ngalo lo ba makamba vérité na zo tele mama Moutaka zo benga pona tindela Moutaka la. Tala niveau. Ba créer dans la matière nini ko les aïrois. Vous êtes des sorciers ou comment? Ngako na partager on tina timi ko tina supprimer on ba mona page nanga na oto zo na page ya ami nanga to tindela nga siko. Comment zo benga pona tindela Moutaka la pasteur mukunu andoki? Bon moi niveau comme ça ngana kana na peta ka penza yango ngana osoma na ozo ko telemela mama Moutaka la yazo benga pona tindele Moutaka la pasteur mukuna est-ce qu'il y a un sens pour ni Congola za basé na futilité couple novelas ozo Moutaka la mo samba bazo siba na kuna na internet boko te belé 34000 vues mais makam na lo ba important boyo kota te boko kota te. Non mais faut arrêter les aïrois, c'est la honte. Vous avez toujours des chèques ba yibi no mboke belé kuna pa caméra. Badmisi Moutaka mukuna pas distraire bino. Vous avez battu moment te distraire bino. Pourquoi Congola a basé la futilité? Pourquoi Congola a toujours les chèques na numéro 00 matricule? Nga nazo ko déclarer awa nazo télé la fille wana oya te pasteur mukuna yazo benganga pour nazo Moutaka na tindela tala niveau. Ta papa obiki obiki papa obiki ko benga so mba buzoba te. OK? Oh oui, c'est un bande de comment les arabes point comment les arandoki basa na matière ni matière mabaya le beta nani wase quoi basa on a poussière mabaya ngana zo côté mama Moutaka la yazo benga ngana kati pongi na ngana bande ponga la ka sexy bo la terre la ebi na la bonabi te ndeka no lali ndina ko lamka ngana ko taka bon internet non lo ngwa blamba te na lo la poigne donc na la rabona longa ka montre na chaîne na blamba to na longa na lali yes ko azo benga ngai nga magina zo Moutaka la mukuna o ngana zo telemela mutu tout bot senga Moutaka la mukuna te bras d'arrêt de crier faut parler OK ala la écoute na la musi moi bo excusez ngala la kina la musi ngana zo mutu tout a bo benga te bo senga Moutaka la mukuna po naza contre naza d'accord na ngwa ta mukete basi s'il vous plaît. Arrête de crier, arrête. Tiens, il faut parler, tu n'écris pas, assieds-toi. Non. Arrête de crier. Allez, tiens. Tiens, on est en train de parler des trucs sérieux là-bas. OK? Tu n'écris pas, OK? Tu pars. Allez, tiens. Vous comprenez? Boni boyko, non, j'en ai marre. On en a marre. Moutaka to lembi. Ok, les boy kata. Ozo ma boy zizinette. Ozo ma boy nini. Boni ko publier batu boy ko bande ko na papa na sa mukolo. Ale musana nzambe.
seras dans la chambre, ok? Tu n'écoutes pas. Mwana lala ki musana bise benga bisoka mwana lala ki nazaki obligé na ya pona lobela siko mwana lamuki bomoni bo excuse nga aoganga te aolela te aosakana parce que azolanda ka ndinga mama nena oloba si tu sors oui bonjour tiens tozoka papa loba omoni biso Congolais, surtout Africains en général, tokomi na modèle moko kofinga basali na nzambe makasi ezali moko ya basili ya papa zana pupola nanu après bobenga pardon pour na sisi no kupupola te na sisi okupola te pardon. Brad, arrête de crier, il faut parler, tu ne cries pas, ok? Sinon je vais taper. Dans le monde entier, mutulokola Eliane wana. Eliane wandenga zaona yo pena na âge na yo. Babanda ko lala o depuis. Tant bande ko fona makolo pese Moïse mbie biso ozalaki. Tant bande ko ba sentiment bande ko biso ozalaki. Nini sila te. Bobimina mobali siko ngana loba ndeti ngama gila balanswa. Mobali na o a diverger nga longo lisanga bazeme belé. Lokola balanga te leona ke kangisa ye. Oui, to kangisa ko ex na biso. To kangisa ba ex na biso Brad. Arrête de crier, tu parles, ok? Hein? Tiens. Hein? Nalobaka bongo ti. Naloba bongo parce que yo kanisa Moïse Mbie, on a Moïse Mbie, alongo liso bazemi, tant Moïse Mbie abanda ko mema yo. Hein? Olingana soi-disant, olingana Moïse Mbie ozalaka mineur. Oui, ozalaka mineur, il y a pas de souci, tout balinga so ba mineur. Ngaba linganga mineur, c'est comme mobala longo lisanga bazemi, mobala diverganga, lelo balanga tenga pe funa ke kangise. Toko makabo to ba ex na tutu kanisa bango parce que ba bala biso te en sens te mama nanga. Ozaki minito bando panza mama na zalaka. Yo mwana longo li bazemi na kata ndaku, mama abino zo ebate bo ke église wana bo ke côté ya makambu nyos mama na yeba kite. Pe ko makabo alongo lisanga bazemi, abalanga te biso to kanisa ba ex na biso. Ni esila te mama. Olingi ni mbongo, boso na mieba pesa mbongo. Si bosi ko samsa basana na nzambe, j'en ai marre na lembi. Eliane na ko yelo sujet na lobby. Mon sujet na lobby eza Eliane. Que peigner les casseaux qui peigner les calambailles. Bon, excusez-moi, moi, je suis ganga tazo sakana sakana bongo parce que ne boya koma awa moi na boyebete moi na sakana bongo donc il façon que jouer na yé a sakana bongo azo ganga boyoki azo lelate. Bon, excusez-moi pour la makelele parce que ala la ki ngam tuna la musi. Bon comprendre bande konanga po biso mibalo balinga biso mibalo ba vivre na biso o balongola biso jeune fille tout so comme na âge ba 30 ba 35 o bota te c'est ko longola pe zemi to longola pe ba zemi oui to longo to zaka ba jeune fille to vivra do ba mibalo balongola so ba zemi faut to sani to kangisa bango boniko Eliane ozaye mukolo ke panza makolo oki ba sentiment na Moïse Mbie olingani Moïse Mbie bala yo. Oh, si comme on bali tout les cas baba bala biso te futo kanisa bango boni ko Eliane wa mukolo wa mo mukete ozo lupana ozo mposa ba pesa mbongo so lingi bosola na miya ba misa mbongo ba pesa yo botika osamsa basana na nzambe yo peniel yo zaka 18 ans na kati États-Unis wa mineur ah oui bako sa biso te to na ba de bana ba États-Unis wana yo peniel 18 ans osa mona classe wa mineur otanga mama bino kende ko balisa yo leti ngana 18 ans na obala te na ndida kutu bona âge na ngana obala te pona na komi prête te na nuna kindumba kibo mwana oui faut na vivre na régner ah oui na ko ndaka libala siko te mais yo siko na 18 ans mama bino azo balisi yo acho ndaka libala okoki libala te okoma luka Michael mama soki nani comment les arnani Michael Lambai. Bébé tiens ça. Oh my kalambai, asala kaboye, abeta, ba beto te poyo nani. Biso ba mibalo ba tunga ba tutanga ba vimbisa nga liso mo bala balanga te. Na epa biso liso vima so tunanga nini. Ba bika ke na otoko buna mena otoko buna te mo bala niki nga nkuba. Mamna ba jula père ba yebi. Ba beto te poyo za nani.
olingi mobali na âge à 18 afalo tanga classe pénienne, je suis désolé pour boya ko sat bosa musa basali na nzambe. Non on en a marre to lembi bino. Oh my kalambai, oh nani, oh mukuna. Le my kalambai elongwe nani Moïse mbi komi mukuna yo fio na oyelo no sima poza no produit ocha no choko wana fo shirinde na monyo ka bongo parce que longola ba nino ti wana ba choko wana zonga mundu nde ba bota yo après yo répondre nga boni boyko osamisa basali na nzambe oh biso tozo sambela erno so bolongo na seto kata balia ba famille bino zo mitaka ba pasteur bo misongo libanda yo mupenye na kati États-Unis penye yo ko répondre nga o comprendre. Peine na kati États-Unis aux mineurs, ou à moi mon pied 18 ans, pour les États-Unis 21 ans comme majeur. Oh les katama et kalamba pour il faut le temps la classe it. Faut le temps la classe on a supporter na ba te pour les tinga na 18 ans na ba na ngati. Na boy écoute na ba na te pour na kindumba kibomwana. Oui. Maman na ngamo na 1977 77. Je suis encore jeune. Ma mère m'a dit quand elle avait 16 ans. Non, on a posé libala si côté faut na réunir nan. Non, pas la son a commis prête. Si quoi yo na mon a 18 ans. Aux anos vierges. Oui, bibilenga libanda te ba bien. Biso ba oko. Soto bali, toza bien na libala parce que c'est to sali ba vie. Ah oui, to sali ba vie, toza poser na mabala, to se comporter bien. Bala lokwa ba penel bana ndako. Aibi via libanda te. Aibi loko te kanda zakina bazi ba bale batina kata ndako. Mama kindumba libande komo ka mukusa. Libole ko mukusa fasa kindumba koki libala ta kiei. Ngaso ba balinga na vanda kitoko pona sali vie na renier na aibi nyonso na ke ba boati yesi kwa sala viona te. Omoni asala viona te auti mba mo 18 ans inde mai kalamba tena ndaka libala ewo akomi soko mona mibali na libala ndiye basanza bango akomo kelenga libala atelenga libanda asana ko libala ta okindi menga suna bina bala lelo pete na bala pete pona no prêtité ah oui na prêté na bala sikote mais ye penyel falota na classe maman falota na classe so mo libala simbité mobala beta akaka libala ezaka bolingo za na bongo so mobali fa be noti ngali ngambala beti nga prala linga sala nga to ko c'est sala nga bien bo excusez nga po bo déborder ba fille boni koko tsala ba pasteur mitakala ko somsa ba pasteur bo to kim sebso nzambe to sambe asute to kim Bostra TV ndebo te pasteur na monika ndebo tseka pasteur na biso na Bostra TV na mona mukuna te mais na mona ka pasteur wa te ya biso on en a marre les filles arrêtez. Arrêtez so za mitaka mso ba pasteur mso bo bimisa o mususu wana ba ote ko tsa isusu wana boso ni kombo na yaza goro munene wana kombo ne nani o ayemba wana les filles arrêtez moi mon penseur na nzambe so alingi oboyi ken biso na l'église ba linga biso pasteur alingi yo mettons mon monique bo sala ngo parce que vous en a posa ba si babino ah oui. Bon, excusez-moi, on déborde sans tabou, pour on en a marre, mitaka ba pasteur leki, to lembi, on va la ba pasteur qui ngane bimi, pasteur qui ngane, c'est comme on dit Satan à côté la bino pour distraire, biso to sambe la tête, pour yiba kana Congo. Oh, bah ça les a Kabila, les a ba Tshisekedi, les a ba Kamere, ne ba futifia na mbongo, pour na bimisa mutakala mukuna pour mukuna, bimisa ba vérité, yamana pour distraire peuple. Arrêtez s'il vous plaît, message pour partager en haut. Na yé pena boy, pena mutakaliser. Pour na ce qu'on fait na mutakaliser l'autre côté, ça kalikata ka ba wana oui. Papa bino pas na likatati. Mon balo ala la cosa pika na likata. Parce que l'autre pasteur on est ce qu'on sait no sambusi. O sambusi était on a surtout quand niveau likata na ndeza na siba ko kitoko lela. Ah oui, et ça piété va devenir botika ko filmer ba sal na nzambe. Botika ko filmer ba ninga. Ce n'est pas bien, ça fait mal. Papa na sana bana na ye. Ba nièce na ba Barcelone na sala ka théâtre na télé. Asa nièce pasteur mukuna. Ça fait mal. Ils ont ça la passi, na zui pongite ba ndeko na 6 ka pris na so ka WhatsApp ezo ganga kaka WhatsApp ezo ganga. Ata bo finga mama, na ata bo finge sangele côté et soit que binde kwei. Kitaka binde kwei. Oboni boko to kope masute. Ofana ka bolikata. Ofana bo zizinette, ofana boni. Yo be kara munoko. Boniko bala msura balali. Ah, boniko ferme-la un peu. Bande konanga. Trop c'est trop, on en a marre to lembi. Non ke ko abiete na olata te. O bomoni mutakala kuna lati bilamba. O bomoni mutakala kuna ya mukuna bo sepeli bo ki bilengi bo che misapi alati bilamba a mutakala te na ko lata bilamba te boniko on en a marre to lembi mitakala metinga na lembi na mama mutakala téléphone ngeza iPhone comment saturé on va na ka mutube mutakala ye mutakala tina ngasu ya jeune film susu moi batazo a sokola na ye belusha Judith Yanzambe, tout sera prière siko, non mon téléphone et bando. Quand
ba message natala boye mutakala mukuna papa wana nga azuka mutema passe na ozo lokola papa nanga apa no ki papa nanga na ozo lokola pasteur na biso ate ya kabiso ya Boss TV pour na lo beza yete mais façon na ozo la ye na mo lokola pasteur na biso na te ya kabiso bandeko nanga so li mobali te tika papa na mukolo ko filmer innocent bato ça sala bika ndezaka binotamu nani prof na biso éducation la vie alors ba ko mata moi 16 ans ko 8 km kimimba nonga awa tina garso wapi webi souffle mata ki na pena acha ko ya komi na ngwana malgré zo sala masala lembaki déjà mobali nyonso ki pa agiter so utile ko tango kita faut se reposer papa batu innocent pamba aza mutu te mobali oki posa nzoto pose yaka aza na nzambe te a part Yesu masi alingaka na mwasi te asibaka na ete mais yenda aza wana aza na musali na nzambe aza na nzambe te ayokaka ne posa alulaka basi loka batu nyonso ba Moïse Mbiye ba Mike Kalambai ba wana musu bachaki ya goro munene wana bosani kombo na ye aiza bangala mbunza poison na sisa no andeza beko sans tabou donc na uti ko sambela menzambe limbisa ngai limbisa nga momo so sumusinga nzambe limbisa nga babeki so na sengo kitela nga papa elongwa te limbisa na yeko senga bolimbu simena so pupola fi wana makambo sali poso ka bomba ki video wana Yesu Masia mais ero na sumukite nzambe nanga mais ero na sumukite mbongo nina ngo kabila futi o combien ngala muna welo amalonga te na muna akalikata kaka na muna ifena ozisko nzoto no bombi te muta yomu misambwe obimi zoba omisambwe apeta mukolo ngala lo sans préservatif webi watiki na nzoto no oyebi tata mukolo bonga zola sans préservatif moi si au TP jeune il faut se faire que bendi noani otiki mamoza bilake ni mabe je te maudis au jour d'aujourd'hui na maudire génération na yo ne misi mutakala papa biso to moni yango na maudire yo asa musali na nzambe ko juger ye ngana na ta ko juger ete ngana ta ko lo mabe na ete eloko pesi nga pasi kaka ndeko te mutakala na ye aza na mwasi na ye aza na bana na ye aza na ba nièce na ye aza na ba nzimi na ye Eliane, prise à souka na opesi kuswa mutakala Moïse Mbiye bimisa po mbongo zwate omoninga na komi lokwa fiana bando défendre Denise ngana yo Eliane guerre bandi na internet so za mutakala Moïse Mbiye bimisa polo linka yangwana komi kaka moi je m'en vais ba foisa ndambu wana moi je vais sauver quelle âme tu veux sauver. Quelle âme? Quand il y a un moko, aux autres madame Moïse Mbiye, aux autres bimana na petit bitinda na wa bulu andumba, boti ko finga andumba so na tima bebo, boti ko finga nga parce que Eliane, wa bimana Moïse Mbiye, aso bimana petit Moïse Mbiye. Boke finga Eliane bo finga ngate. Nga sevi na ngeza kitoko, leni sevi no za mabeba na lo ngazemi na ajini. Wa ko sambu sa basani na nzambe bongo pona nini? Pona nini? Arrêtez s'il vous plaît les filles, on en a marre. On a sera mutakala musala nzambe abimisa. Nga kutu mukuna na tana ete po yenzambe mto juger. Mais nga na yelinde bino ba fille bo publier ba basali na nzambe. Oh, nini ko? Je suis en France. Naza na kata France. Nini na basali na nzambe to lembi. Bokomi ko kimisa biso église, bokomi ko kimisa biso ba prière en ligne. Poto munaka zoterbe maman munaka sa mutakala na ye. Baza batu, baza na ba posa nzoto, basala na biso to salaka. Baza batu to landa tiko baza bandoki baza batu ndenge yo kenda kokotaka misape oka kelenge bompo oka kelenge malgré bana basi moni musali na nzambe ana nzambe te aza nzambe te bandeko na baza loka ba biso ba oyoyo to sumu kaka to sala ka masumu to sala ka nyonso amuna mwasi moka sepelisie ndetinga musali na nzambe so yo linganga no lingete. Mais soit l'inga na vie normale pas bala ngape moi ça pasteur simba te baso biso le quoi Eliane omoni biso toi le quoi Eliane toi le quoi ba peniel moi ba peniel peniel dans na zone posa lo yenge à vivre nanu peniel na âge so comme na 25 à 26 ans peniel lo sala vite falo sala vie libanda il falo sala vie maman il faut pas maman na za posa na tanga nanu na zona moi mukina na posa libala te on la daki de likatama Kalambai ah oui personne tali bien bon si banaki avant bo balana o komba bi nzambe niveau likato bo skizenga tabou sans tabou obika niveau likata nzambe na kotika motenga funa bala kaka yango wele oke ko bala maintenant on continue na kata ndaku ukokiso moni moto alibala omoni moto libala ndezalaka okanisa nini Yesu Masia peniel pona na lobate peniel nani komone nani Eliane na tala bino mambo salaka mais na lobate okanisa libala ezani mungwa
okati libala ezaka sucre na sucre mungu na pilipili so ozolia likabo otia mungu na pilipili to so ozolia misa mayo otia mungu na pilipili te libala mpe ezala mpe bakwanga te eza bamoma moya bakwanga bamoma mpe ya bamiliki omeli mpe miliki omona osuki wapi lootiki libala ozalaki mineur fala otanga classe na place osambosela biso mosali na nzambe mponga mai kalambai ko nlinga nzembo kolo yesu yo mwana na nzambe na otika olinga ete mpo na yo Moïse mbiye azwisanga permis nalonga nzambe na mbiye nalonga na oboya bango te pona yo Eliani na koboya Moïse te parce que mukuna na yebe te na mona aka de mission na de Mambo Galaxy auti ko tia dernièrement awa parce que mukuna zoloba nde na yebe parce que mona na parce que mukuna te ton na moni vie Mambo Galaxy atie mona ngolela te alors le laté osaka na ngam na la mousse parce que na yeli baba fi wa uti ko publier na belia bino na kosi na kati les foufou de même mbadi boni boyeko bino bola sanini yango ke bino ba basi to basi te poto vana ba neto lo baraté mais non arrêtez de salir les serviteurs de Dieu on en a marre nga penza na lembi mama na nga beta mama na nga msana nzambe abeta ba un mois pene ba jeune to mamu langa na liaka te na linga ba chete na basali na nzambe s'il vous plaît respectez les serviteurs de Dieu ce qu'on a un problème botika ote mi tout rouge OK mi tout rouge botika mi tout rouge botia ba j'aime bele ba ote mi tout rouge ba on se voilà comme nazo sepla na ngona za contre ba publier ba tout botia ba j'aime mi tout rouge comme oleka botia ba j'aime tout rouge comme oleka boni boyeko arrêtez les filles s'il vous plaît arrêtez basa na nzambe baza batu lokola biso bayoka pe ba sentiment basala ka nyonso biso sala ka basumbaka balia ka basala ka nyonso arrêtez s'il vous plaît baza batu lokola biso baza na ba sentiment bien sûr eza malamu te so za na mwasi na ndako oze de coucher libanda musala na nzambe oui mais wana nzambe fa juger bango eza biso te ce n'est pas à nous de leur juger. C'est les nzambe mutako juger bango to tika ezo pesa passe ezo pesa mawa lelo soki mwana na ya mwasi ndeti nga so na moni mutakala papa na internet bona ete so na ozwa pongi na olala te na oza traumatisé bakoko na ye ba génération ba mona mutakala wana bandeko na nga boyebi passe ezo pesa bozo na pesa papa wana oui asali mabe bien sûr asali mabe to nzimi mais siku na niveau bongo bandeko na nga ça fait mal et pesa pasi oh nyoso ba Eliane oh nyoso ba Peniel lelo Peniel bo tsaki na la bouche azo manzemba fali azo bina nzemba fali pour anini pour sa nzoto esila na nute ki bo jeunesse esila kitake wela ko tanda kwa libala olande likata mai kambai siko likate suki na nzela ukoki libala to bimi yango ba parents na pesa bino conseil spotika ko balisa bana na makasi botika les parents arrêtez s'il vous plaît ya ko balisa bana na makasi ki mona zana no prête te ko balisa ete zela mona comme prête pour maman nanga okosala fo ba bina ngoni moni vie vezara na bouillonté komi après o tchango na propre non vie lorsqu'on vit c'est la vie donc pene ndenga zaona mai kalambai et comme lokola mobile donc son ex-mari na vie na ye na livre ne bakokoma ke ex na ye mai kalambai pona ni mwana saki pratique bo wele siko balisa mwana ce n'est pas bien les filles si vous êtes pas prêtes de se marier ne vous mariez pas bo bala te pona boko ma ko tromper une balle na kata parce que mai kalambai loba te bo mo bala respect bo mo bala tien bébé bo mo bala respect bon mon bala malamu malgré ba problème eza mais à lobé l'autre côté à bomba garda dignité à moi sinaye bon mon ke Peniel même si azaki mwana muke mais maturité ezaka likamba bien ki mwana muke c'est l'âge lorsque quelqu'un mature ezaka na l'âge aux ambali nous sommes en 40 ans maturité Mozu à 25 ans mature donc eza maturité Peniel elle n'était pas mature azaki maturité azaki nyonso abimisi mais Mike a mukolo même ça azaki mabe même si ba défaut azaki na katanda bande ko na botsa ba jamais beto ba tête rouge boya ba se bama na lobate ba ndoki bozo comprendre Peniel azaki maturité mais Mike aza mature même si ba problème ezali même si ba souci ezali malobeka il y a beaucoup à parler mais asuka ka wana parce que azotala déjà de 1 maman bana na ye même si aujourd'hui bazate mais bazana lien moko na kati bazana lien na Peniel à vie mais Peniel elle n'était pas mature à réfléchir te balamoko direct aye à Poiti mais ce que le bimbolobi que Michael Loba et ko yinda bande konanga asali ki maturité na ye asali ki discrétion na ye wana avandi à lobe l'autre côté siko yo Eliani
Pourquoi la tout le telo ni yo lingi pa pasteur Moïse Mbi. Moïse Mbi otaki mutakane libanda. Oui, non c'est pélaté na makambasani. Non c'est pélaté. Mais nazo lo ba tant que oyebi koza mineur. Linga mobali na mineur, OK linga mobali majeur poani. Dès la Congo ezalaka, oza majeur, faut mobali moko pe ya oza mineur, faut mobali majeur pour cadrer yo. Mais mobali mona ezalaki na Moïse Mbi. A manipuler na ndeni. Ngani nazaki bo na bo jeunesse na nga, to na kelongola zemi na nga. Est-ce mobali muta manipulenga? Na mona ke mabota na sikote na nga no jeune, kelongola zemi na nga. Mobali manipulenga. Donc afuna ke kanisa garçon wana. Garçon na longo na zemi fona kangise parce que bala ngate. Et na ça c'est un mukete no soza pona ko salir basal na nzambe. Arrêtez s'il vous plaît. Bazo sala mabe mais tout tika nzambe a juger bango. C'est très important. Merci Lutete Nes. Tout tika basal na nzambe ba juger, tout tika nzamba juger bango. Bon pourquoi tu cries? Arrête tiens. Moi na mazo le rata azo crier kaka hein totika nzambe a juger bango nzambe moko ayebi nini akosala pona bango masoma kamba bazo sala eza solo bonde kuna ba onos ba continue kolanda pasteur mukuna bo continuer mais loko na yeko fungola bino yebisa bino ke bande konanga eloko oyo ba sali eza pona ba distraire biso peuple congolais ba continuer suko yiba parce que nani mukuna zo bimisa ba vérité ngako makambo na yebi yango te na mona ke ka jour na temps vient na mambo galaxy yo rendre nga visite atina tena ki mukuna zo loba. Donc mukuna ndenga zawana azo bimisa ba vérité oya yebi ya bango yango babi bon photo landa fiona za mutakala na ye to pesa mbongo pa bimisa mutakala mukuna po ba distraire peuple congolais boza la distraiter s'il vous plaît parce que mbongo na fo caméra zongisa yo caméra yo so no ya kongo ko bomanga ye koko na ngape a mosengo cardinal c'est mon papier hein. Donc ga kuna sona yepe kongo ko yinda entre boyebi mosengo moto makasi ndebo isera mobutu chilelo donc na lo babo ko kamera to na ya kisasa kuna pona ngana ya na décembre to na ya kisasa bo kanga bo afishinga koko na ngapa mosengo musaka ta mbrunsa ndebo mona ke wana mongo bele mosengo cardinal mona wana koko nanga donc sona yebi na ba ka vérité po ba fongo ba binanga mama kende ko loba balingi ba distraire biso ba yibi mbongo balingi ba tsa mutakala parce que pasteur mukuna yebi ba vérité botsa ba jemba tête rouge ba komi bandoki ba tête rouge bandoki bata kamere bata batiba Félix Tshisekedi nako mata Maserati banchor bandoki nako ya Kongo na décembre bobo manga mosengo ameli babomi koko na yeko yindela bino boke etuna komo nanga kaniki mosengo itwambi so boye barate bokompo bandeko nanga na yeko fungola bino misu boza la distraité ba kamere ba yibi mbongo ba na posa ba distraire biso pona batia mutakala muku na yiba vérité belé muku na nde bomoni wana babeke poto déstabiliser poto dénigrer Wako mama Maserati ngom ta fonga ngaka Maserati nazali na yo la ba video batia bina bébé kendo lo banga na oka biete bolinga na bimi na koti politique te naza contre nde batia mutakala pasteur mukuna na yepe na yebisa bino ke boza la distraité mbongo na ba yibi donc Maserati bina nga bébé kende kuna na zoka bien te santé za bien te kende kuna pupola nde na yeko pupola donc nga na koti politique te mena yeka na yebisa bino ke bande kuna nga bosa la très attention ba nga ba distraire biso mbongo wana ba yibi ebele wana so ba 300,000 et quelques wana yango ba ningi mukuna za ba vérité fa loba yo ba moni ke bon photo déstabiliser ye photo chamu takala na internet pour na atika mais mukuna passer mukuna waka mobalo waka jona moni otonda kibo papa mayo kibo papa mais ngumi fi wana yo fa ko mataliko yo ndeni basi ba vantu na se yo fi ona pembo zaki na se ya passer mukuna yo a jeune fi fa lo mataliko yo fa lo la eti ndenya la liyo pasteur obimi no kama na kino ki pasteur kino na ki jo wanuka jo nzoto no etonda wanuka bien wanuka vrai jo pasteur mukuna bota ba jeune ba tête rouge ba bimi na kino na ki jo pasteur mukuna na kino ki pasteur pembeni papa mukuna omoni yo wanuka bien wanuka jo wanuka otonda donc les akana ko fallait ya mata yo mais fallait ya mata mais yo mati yo la c'est koza noko donc au sali pe na pas gangi pa leli et le sali kaka et dénigrer nde yefi wana ndenga zi mutakala papa na ati na ki pasteur papa mukuna au sali mabe so makambo eleki oye papa nanga o s'excuser ko wana no te keza nango yo tezaka yo papa to moni
okufa no peut-on ka mobali malgré mobali asambaka te papa ya nango grave te ya mama mokili donc tango koya papa osexcuser na okaka mais na kijo wana ka dio wana ka bien po tona na yo il fallait yo mata ya mato mais yo mati olaxé pena koza en force pour agangi pour occuper bilengi voilà na ki pasteur nzamba limbisa yo tokole bandimi na ono so balandaka yo botika kolanda pasteur mukuna te parce que eza likambe salami aza musali na nzambe bolanda nde o azobimisa na munoko na ye ezobikisa ba mabota bolanda te parce que batie mutakala na internet po bokima mundimi bokima pasteur na bino non Peniel oh nani Peniel Eliane na oyela bino omoni Eliane na oyela yo po ozo sala wana besoin soit va pesa mbongo bosila na miable soit osana mutakala ya Moïse mbi ebimisa onka siko bosila na mba moko po to mo eloko lingi to yeba eloko lingi te yo pedi yo mnene Eliane eloko lingi to yebi te to yeba eloko lingi te po ni mesila rate muninga oto kufela ndeko na ye na Paris ba oto kunda ye yo kaka il m'a fait ba fonction na ndam il m'a fait ma papa maman olingini ape sombongo bapeso mbongo lo baki j'ai besoin d'argent mais ozo sala wana tant basaka na bo jeunesse na biso pe tozala ba jeune tozala ba jeune kaka yo za 18 ans kaka yo za 20 ans kaka yo za 22 ans âge no pe normal tozo yeba te okomi ko distraire peuple congolais pour na to le récupérer mbongo na biso te o caméra yibi to ko landa bino te bino so wana ba Eliane ba fiwa publier mukuna to ko landa bino te to na besoin mbongo na biso parce que tozo souffrir na ba poto ba zo ke ko yiba biso ba mbongo na ba Afrique ba famille mo bazo dondwa kana 2 ans pamba ka soki 1 an et demi bo yibi déjà belé bongo bo benga bana monde entier oh boni boyeko peuple congolais bozala distraité s'il vous plaît parce que bande konangai ba déstabiliser mukuna pas na ba vérité belé il faut aloba na lati boye na bande ko lala Peniel tango otalo comprendre yo moi si pembenga na moi si mundu donc na finga bino te na ko éclaircir bino na ye naturel na te perikité na te chokote kande ba botanga oto ba mo fiozo finga tala na bien vous finga ngo balu ki penzo tali na Peniel comprendre donc yo pe Eliane na yeli yo pe na ki naturel chokote produit et le côté quand ba botanga na bimeli boye à part ba chenette na lati poto botala ba yango fiozo finga biso na ngam na finlo magila balansoir avant bo finga botalinga na bie ba ne bandeti na suko continue ba photo na ngabia ponde bozana botala nga bo partager ba na monde te na za d'accord te na sepeli na ngo te OK na sepeli na ngo ata mukete boko publier ba pasteur ko samsa basani na nzambe boki misa so église so bilo samba na kiso te biso samba na kisolo to tia mabolo na sito obondela naza d'accord attends que ba mina nga botsa ba j'aime belé ba cœur ba tête rouge ba tête rouge bandoki botsa ba cœur belé ba linga ba lo ba vérité te couple novela so que kuna ensemble ba salité na internet botongi belé 32 000 et quelques personnes en ligne mais makamba vérité o ya peuple bozo kota te bozo loba te bandoki yango na yé na lobeli bino na ko peuple congolais boza la distraite pour Peniel yo talanga Eliane otalanga fi o pe o publier mukuna o teki video so mto publier te o teki video ya mukuna allô oui bonsoir papa bengi po aninyo non yo finga mlo mabena ocho sambele boyoki donc ce qui Peniel oyo ta la vidéo oyo Eliane ota la vidéo oyo fi oyo pe ateki vidéo ya mutakala mukuna oyo ota la vidéo oyo avant bo finga fo botalanga no bien botalanga no bien penza botalinga pene bande tisuka bomoni mwasi nzambe donc ngam tuna loba na bino bokieba na basali na nzambe boyoki so bana bezo ba mbongo bana bezo ba pesa bino bomoni ke libala bokoki te pene omoni libala koki te falo vanza mna ono tranquille moi ça malama protéger bana moi ça malama protéger place à outil yo wana zaki papa bana na même s'il y avait des problèmes fallait fermer ta gueule quand on a biso te souffra kati oh fallait faire oui allô bonsoir na olamba su mutu te les connards OK donc yango na lobby bat babi na ke magi les cas na olamba su mutu te na clôturer donc yango na yé
Pour me distraire, il est 1h du matin, je dois dormir parce que mon maman m'important, elle ne m'appelle plus. Bon, ben, un souper. Donc, na CPLT, na d'accord, on a sali vidéo, je ne suis pas d'accord. Na CPLT pour nani, bana baso bazo publier, bana mibali. Bana mibali bazo publier, pe bana basi, je ne suis pas d'accord avec ça. Naza d'accord à ta moukete. Ce que mon mouta lingio. Bon, continuez à faire j'aime bando, qui va te battre rouge. Bon, linga mama la mouté. Peuple congolais aura toujours dernière personne. Toti a toujours l'échec. La famille va caméra pour nous bazo réunir ba na ba bonne vie hein bozaka toujours ba l'échec pour na nini boza na distraction oh ba sa mbongo ba uti ko yiba wana papa so benga po finganga to benga po oui papa intervenir kuna pas so benga po finga ko ko ngala ngama mama la muke tozo ka papa loba balinga ba distrait biso mbongo caméra yi balinga ba distrait biso non yoka même sur le loka spécialisé mutakala mukuna o mutaka aza mutu ibe zo pona na oya osala ke bola no ozibu nakata mnoko mamo so wa biso so inda de toza mama lobela ba muno ngana tepe na zo yo vraiment merci chérie oh batika yo ata ba pino wa pino na niyo chérie ba pino caméra yi bimbongo ba déstabiliser ba mukuna za ba vérité bela ko bimisa yango ba tie mukuna mutaka ba déstabiliser biso po muta muna ba yiba so mbongo wana te kongola za mulima distraction jana expliquer le moko au moins pour les entre ba politiciens ba passer les années ba politiciens abimi na mwasi a 50 na mwasi a utiliser les toi la base au moins en temps dans na mso en temps mwali mais a délivrer le bateau c'est complètement passer ba délivrer ba télé même ça maman dans le très compliqué bon ça ba j'aime bande konanga ba tête rouge ba leke dele oui non on a raison ça le ko la maman ya mo au moins ba passer na ba politicien ba ke ninga ba politicien ba alimi mwasi a essayer kana ko utiliser les toiles na si à délivrer comme ça maman dans mais écoute qui na c'est mon tongolo loba non mais là non soutenir à 100%. Naza d'accord te papa na lalité et ça linga mabe makasi hein ndeti mutoko yebisaka mutoko apene la nini ni mutoko apene ni le sila ate penye nani oh nani Eliane c'est maman balobi so bazo bande o la tengi ça c'est la piscine ni ça maman va tout ça na ba na la tani na mo o moto eza ka tanda na tani maman on a la piscine tu dois bien maman ba ça soit pas merci papa bisous chérie on la bien Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Ok, natie volume, maman Loba. On a pas distraction. Donc, ma importé, les canamboka. Donc, il y a un peu la bongo parce que tu vas comme en distraction. Si. Pour baby que Congolais a mis basé la futilité. Oui, baby que Congolais tellement tous à la distraction, tu l'as pas makambo ezanga mutu na makule. On va comme ça la bongo. Là, vraiment, on a la vidéo on a la monnaie on bâtit des lignes ça m'intéresse même pas la supprimer parce que à mutu. Donc ils ont une distraction parce que la kaka maïle quoi ils ont un lot aussi spécial déjà ton point pas mitaka non ya batonio so déjà ton moni merci maman ah oui quand ça là on va finir on va tout va maïle que moi normal moi je sais pas mais je suis vraiment désolée mais c'est la grave non ma belle. Merci maman, c'est très gentil. Merci. Ok. Bonne soirée. Ok. Voilà bon le monde. Tout le monde va comprendre. Va comprendre que ça distraction ma casse. Ba tête rouge na bazo tchenza ba caméra, ba tiseke mais ba tête rouge mais ba tout bazo comprendre ma cambo, on ba ta j'aime. Et ça distraction ba ndekona, et ça distraction ma casse. Eza distraction makasi bandeko na to fongola misu mbongo wana kamera yibi wana il faut azongisa ngo bayango bati mutakala ya pasteur nani pona ba distraire biso pasteur wana asiba te bo skizenga sans tabou pardon na expression bo skizenga asiba te etali biso na nini
et même ta ko juger et tali na nzambe même ta ko juger tali biso ne lokote azane comme ça na nzambe Moïse mbi abo déstabiliser ki asuka e wapi ate yana ekakati akendaka ne kama bondeli ate yana ekaka est bat bandimba kimi na église ba kimi na bangote donc Satan ndinga zana za mta distraction omunike ba tebiloko wana po moyiko ba ke congolais za basé na futilité donc to tebiloko ba za la distraction bande ko na bo za la distraité s'il vous plaît. Boza la distraite s'il vous plaît bandeko na ngai mbongo wana ife zonga ba 300 000 et quelques wana ezebele bandeko na ngai ezebele boza la distraction te s'il vous plaît mutakala bali ba distraire bino fi ondenga za wana ba pesi na bango mbongo ba pesi mbongo soit ba ibi téléphone ba publier to yebité ezaka entre parenthèses mais ngai lo na ye pona bisa bino bandeko na nga congolais botika distraction tozo na moment moko mabe bandeko na nga moment coronavirus tala bateka baloba kinini ke bakobanda ko pesa batonga na Congo heureusement ke biso to telema to sali ba vidéo to lobaki bomonde ba mekite peuple faut ko telema so lona ko pesa ba combattant raison na pesi buketu raison na pesi commandant eso raison bazana raison na pesi bango raison bande ko telema concert betate na pesi bango le raison ke bato no basa batu mabe bande konanga na pesi bango raison tala to telema quelqu'un ba vidéo awa pas de likambu ya vaccin pas de vaccin en Afrique pas de vaccin en Afrique bobo na biso toza wana baniama toza batute toza batute tant to telemi de monique basali yango te braza boyaki braza boyaki bande konanga botika distraction comment des gens ba noko na biso bazo souffrir batante na biso bazo souffrir okotanga otango za licencié musala malamu ezate classe malamu ezate pour la nini avant ozo musala malamu il faut ozala soza mona mwasi faut balala oko bacha na poste tala niveau bandeko na ngai tala niveau okotanga ba classe malamu otangi ba classe okomi licencié osilisi mais na suka nango musala vosala faut balala oko bacha na poste et bon ce classe otanga kana tina nango nini pour aller au monde à place boy moi na bango au monde à côté boy nièce na bango au monde à côté boy beau frère na ye au monde à côté kuna cousin na ye si ko ba biso o ba totangi tangi na komi longo na kutunga ponga na tanga na Afrique tanga na poto donc ba o ba tangi na ba Afrique wana bande konanga Madame Napsa komi Nicole Moria Walesa Nicole Moria Welma moi nazo ganga te moi nazo sakana kaka bongo moi nazo sakana kaka bongo eza façon ko sakana na ye aganga kata bande ko lala ngate moi naza musana nga naza chroniquer pour na kopesa message moi na bande ko lata nga mama na ye na top na eti na expliquer bino ngai bongo na mamba biete o bomoni ko sa basala bilamba o bomoni ko basala na bilamba na olobela Nicole Mora moi na ngazo lelate asaka na bongo abanda ko lala ngamtu na mutu na yeko pesa message tanke musana nga chroniqueuse na yeko pesa message yango moni alamuki azo lelata saka na bongo azo sakana mon fils ne pleure pas moni asaka na bongo tiens asaka na bongo azo lelate. Il joue mon fils, il n'est pas en train de pleurer, il joue. Il dormait, c'est moi je me suis réveillée pour faire la vidéo, comme c'est mon travail, je suis chroniqueuse, il s'est réveillé. Il n'est pas en train de pleurer, il joue. C'est sa façon de jouer. D'accord Nicole? Ok. Ça c'est mon travail, je suis obligée de passer les messages. Après je vais m'occuper de lui. Voilà bande konanga. Boza na distraction te s'il vous plaît. Boza na distraction ata mukete bande konanga. Adasia motongolo. Boza Obengi pour intervenir. Voilà dans le monde entier. Merci beaucoup na ba onyo so balandinga. Lobi na osala sujet ya Eliane parce que Eliane azo lukawana ezana bana batu bana similiane. Eliane aza ye mokote azana bato bazana simana ye o baza ko appuyer ye ngana nanga muta politique te na saka nanga politique te na ende ko telemela vidéo fi o ya pa a publier pasteur Mukuna na za d'accord na ngote s'il vous plaît na za d'accord na ngote bande ko na ngai
na téléméline des vidéos il fallait pas ceux qui soit disant ceux qui font un bon téléphone pour l'instant seulement il fallait pas supprimer ngo voilà na ça d'accord na ngote yango na côté les ménali kamboana les filles arrêtez de publier les gens parce que papa wana azana bana na ye azana ba nièce na ye azana ba koko na ye siko ba nièce na ba koko ba ko mona mutakala koko na bango ça fait mal nga na zui parti lokola ya papa na nga na zui parti lokola ya koko na ngai ne na zui parti ça ni ndeko na nga te mais ça linga pas c'est choqué nga na zui pongi te bandeko na nga na kokola la kati na mona lobe ngeza trop tard yango na teleme loko wana na za d'accord ata mukete na ye boye parce que na bande ko lala na to na lali so message ye na telema kande na za na ko rasoni te nde ba botanga na nde na saleli je suis fière de mon corps je suis bien. Donc, il y a un pantalon qui a collant pour couper sa message. Quand il a abonné, il a coupé sa message. Ok, dans le monde entier. Merci beaucoup, Nabako Balandinga. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Bande Konanga, et ça la passe. Si tout est, mais ça fait 6 ans que je suis dans les médias. Naza chroniqueuse. Vous comprenez? Les Kamboussou, ils ont d'accord, ils ont coupé sa message. Couple novelas, ça m'a bien internet. Bande Konanga, chroniqueuse. Beauté, les maboloba. Couple novelas sur la marambazo sala bandeko nanga c'est pas normal bana biso des fois ba simba ba téléphone ba talaka tala couple novelas mambazo sala ba journaliste ba chroniqueuse boza wapi bo telemela likambo wana s'il vous plaît boza bo telemela likambo wana s'il vous plaît bandeko nanga ba journaliste ba chroniqueuse couple novelas mambazo sala bandeko nanga ce n'est pas bien eza bete ba biso ba simba ba téléphone ba talaka. Voilà, dans le monde entier, merci Nabino. Bon, nous sommes landingai. Magui la balançoire pour continuer pour s'abonner na page nangai. Naza na Magui la balançoire. Naza muta politique ite. Nae ko yebi Sabino qui est. Eza distraction. Distraction eza makasi. Balingi ba déstabiliser biso. Donc le la Congolais a basé na futilité. Mbongo wane bungi pour ba récupérer. On te dit car bango ba balingi ba ventir. Toleka ba ventir wana mbongo na bazong sangote bo fungola misu bo fungola matoi Kongo na biso tona ba richesse tozana ba mbongo belé Kongo na biso eza bien pourquoi tozaka na bamboka misika to ya kotanga pourquoi tozana mboka misika to ya koluka misala Congolais kuno kotanga mwana bandi na 6e primaire ti na 6e des humanités à côté université azu gradué azu licence makamno so doctorat na suka na azu musala te eza passe bande konangai eza pasi makasi botala na Luanda botala ba pays mususu mwana kotanga so sisi kotanga batie na poste bien zo sala po ali biso na Congo te po luka musala oke poster kuna ba lali le ba sisi excusez-moi l'expression oke luka musala otangi za mayele okota ba CV na ba rozote ba avo ba zono ba lali nozo oleki na kingana au ça journalisme ba kolala lo bango nyoso génération so ba lecture pour le loko ma journaliste pour ça na place bien faut le kana ba tona nyoso eza malamu te bande konanga pourquoi okomona kana sika moko mutumo ba tie place wana atende kona ye atende kona ye atemona kasna ye ate kingani siko biso ba tozanga ba famille biso ba tozanga ba place te tozo musala normal te alors que ezalaka bongo te na monde musala soko classe na yo aussi ici OK au postuler au sali ba CV na au sali ba traiter na ozu musala mena ko za bon te bande konanga na kongo ko le kabala la yo na fongo ko le kana tami pour commencer na place à bien eza pasi oko ba pe na place à bien ba teli au poison monter à mabe haine jalousie ce n'est pas bien bloka bon photo telemela kango bande konanga to telema bloka bon ba journaliste ba chroniqueuse nga magi na zongeli musala avec force likambu nyoso na za d'accord on te ba pe nga message na koya na koloba na koya na koloba na lingisu ba aventure te ba na monde te funa pesa musana nga valeur ça fait 6 ans ce n'est pas facile c'est fait na ngeza kitoko na Paris donc nazala mayele fona ya koloba so ba pesi na sujet ba pesi na message pour na kopesa munoko na ngeza pour na koloba je suis chroniqueuse na liaka lisango boko bolo ba te koloba ka mingi c'est mon travail même si na diplôme na ngote mais na 6 ans de métier na yebi na zan expérience donc na koya koloba makambo eza très important ba pesa ngai. OK? Merci beaucoup bonos balandinga merci na message na pesibino faina la mena la nite mwana zo sakana pour na nini parce que maman na yeko pesa message merci na balandinga tiens bébé azo ganga tazo sakana ka bongo ganga te il faut jouer doucement OK bébé tu joues doucement. Voilà dans le monde entier merci beaucoup na nos balandinga il faut s'abonner na page nanga Magui la balançoire na on ta politique tena nanga ka chroniquer ko pesa ba histoire ba sujet bola la bien nzamba bate la bino. Oh non, soyons mécaniques na buto ko kuta na Yesu Masia pona bonde la makasi ya mabolo ngoni na sana se boko kangate
naza makila makasi musaka ta mbunza mongo bele poison ozwi suba ndundo bakisi kabinda obakisi donc ata boye na butu na gauche droite 1000 bakoza na gauche 10 000 à droite donc boko kwena na se boko kanga te po ava bo mekanga fo bo mekanga na basakata bambunza poison donc boko kanga te na yeko pesa message ngana koya Kishasa wana bobo manga po bino bolinga là bien beau partager dans le monde entier. Merci beaucoup. Ba bisous et belé c'est Magui la bana soir. Tant que penel yo tala il y a yo tala fiona o ya publié pasteur Mouko tant ngo ya avant finga na tala ngana 10 fois. Tala ngana moi si nzambe atono. Eliane pour na bi ke penel na bi ke tant ngo tala o yo finga. Eliane peut tant ngo ya o finga. Vous comprenez? Na même ce qu'on naturel. Magui la bana soir la diemba de la presse. Maman mwana moko babu ya basamba tina lifo bona zana bino o si je ba pesinga na koyo loba bola bien bisous moi ay dédicace adasa motongola bambote belé ato maman Solange Liboka Nikila Maserati o makambu note ozo makambu na ngate Nikila Maserati yaka o makambu na yo Nikila Maserati yaka o makambu na yo nanu diamanwa Judith ya Nzambe na kati ya etampe maman na Suleiman et Aisha na Amira Judith ya Nzambe Elena Kiembi ma grande sœur propre Elena Kiembi maman Solange Liboka maman elle dit tiens arrête de crier les gens ils pensent que tu pleures alors que tu parles OK va là-bas j'arrive on va dormir bo excusez nga kabana nga Elena Kiembi Judith ya Nzambe maman na Suleiman et Aisha na kati ya etampe Sylvie tu maman na Marvi Nikila Maserati musala na yaka Nikila Maserati yozo poste na nous ya Chantal Matomina ya na biso na Tila Rose Nzuzi Siona Laetitia Mukango na kati ya Efu Motema Jordan Bellhomme Magui la balançoire de retour avec force to kena bino kabo so sujet ya to loba na yaka bo fin bo monta bo finga na soni na zana bino avec force Magui la balançoire Mambo Galaxy Mambo Tebele Motema Sœur Anto maman na Naomi et Otavi Magui la balançoire moi Sinzambe Brigitte Teka ya ba Brigitte Serge Mafoueni Teka papa Serge Mafoueni Teka Adasia e motongo la petite nanga baboya basamba Magui la balançoire mwana musakata mwana mumbala mwana mbangala mbrunza poison bomona bekolo bomona bekolo so bokena bangala bokangia bokokate okena basakata mongo bele bokokate boyena bandundu poison Magui otie sous ba cabine na kati bokokate dans na zana bino boza na distraction te fi wana wa publier papa moni perana aneka père amemi pe alikolo moni perana amemi penza po ye fala mema père mais père amemi c'est gayo ki bilengi po agangit tango agangi c'est que comprendre pena que père makambu po yo fo genit yo pena fi wana pena ba choko wala yo no fi ba choko ndoza no wana père on memo kata soni tenga pena père bon ko mema ngata ngafona mema ye mais ti père amemi yo gangi c'est ko yoki makambu soit tu père azulio mbanda okimo bangungungu osena vite fona publier père ato publier osena lo te bazo e kaka aka bien aka kitoko pona ndinga Magui baso naza na omema père wana mais yo siko omemi to memi bongo se koko kiti ba signaler vidéo bota ba j'aime ba signaler on comprendre filmo ya ba choko filmo ya ba bien te ba signaler vidéo bota ba j'aime belé adasa bota ba j'aime comprendre Nathalie ça non fi o na no fi ba choko belé maboko mingi yo publier père na kantini ndo publier au sambuse tende konanga père aka bien pour père memi o likolo quand on a linga boy tende ko mo sepela ko mo kote belé moi mungala oloba donc père ndazala masolo kare papa mokuna omoninga na sepela na waka bien pour memiye pour asepeli a gangi na okinda leli tia leli c'est que père nde makambu siko père alembi ate siko baboye c'est ça mon pépé kota yo siko ta place siko profiter au filmer parce que son père ayebe que au filmer alingo sa makambu donc père ayebe été pour mon quoi faux chéri wana biete pour moi ça azara sir na ye jamais ko filmer Joe on a filmer Joe te non filmer poil boss na les vidéos da cette ça j'aime kuna petit nanga Taba j'aime petit nanga. Maman bo ba filmate. Donc tu filmer c'est quoi sur na yote. Oui, père a payé confiance à me. Yo ce ko jeune fi ba là na kata voiture. Et c'est tant on publie dans bilo quoi. Et ça non ndeni.
Pour que l'on a 2 minutes, on a décortiqué Fiona. Il y a plein de moi, si on a la voiture. Père, moi, ce qu'on a bon, on a mis en hôtelité, on a mis en place la voiture à Sambou, si on peut dire, on a Sambou. Obimisko fomo mi fomo na fonzele ponga na zabarola nga na voiture te botel tina na ngoni mbetu na ndako na tina na ngoni na la na voiture so na posa bala nga na voiture le bala nga na voiture mais yo o salo so posa faux chéri o aka bien te pona âge na yo o âge ni falo mais ma père a mimi donc match là yo bimi 0 o gagner l'autre bimi toro bimi ka bien te ponga no tika la ko tu père tant te fois sentir. Et bon, quand tu vas fio, yo quand tu mets peur, ça me si peur, on récupérer des yo. On a magi on récupérer des yo pour faux chéro bien té. Il fallait mais ma père, mes pères, mais mieux c'est qu'on les ma dans ma solo carré. Dans ma couille c'est quand tu dis ça on ya pamba. Pourquoi ma père a bon tique elle est tenté dans Kenya puis les colobo excusez moi. Les pères de mon les cœurs les patrons de mon cœur excusez moi pour na décortiquer fiondam. Na décortiquer. Donc a fimoko a toro a bien té a lemba a jololo. Ah oui, parce que ma père a bon temps aux yeux na banzela na ko tiki le ko tout tante mema yo ce qu'on père a memi pour gangi. Bon excusez moi na kati bon non c'est choqué ba mon pardon, je suis désolée na la balance bola la bien avec